awa ils ont continué tozo kende pe na stade Tata Raphaël ex Divama toko makuna na awa nazana parler du peuple kisi oyo kisa mukongo mutaye aye stade na kisa mukongo. Merci ok merci beaucoup obeta bon ni obeta bo borna beta botala ka banzungu bo la biso vraiment bijou na biso kaka ndenge zalaka sur vers boulevard Triomphal dans un Triomphal liboso kuna eza bongo 24 na simananga kuna toza na sima kuna toza na 24 oui et puis boulevard oza eza bongo Triomphal kaka ndenge je sais que là bateli baya bazobeta bongo na municipal la machine bateli baya eza na tozalaki ne G7 na samba na njili koto basali baka kwatiki na ngambu ya njili banda osala suki na mwe loko mwe na bakso kuna biya vie alinga lela baba ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, très cher internet, il y a Bisso Podcast TV, en tout cas, ça c'est votre chaîne, il y a référence, en tout cas, grand merci à vous, abonnez à Bisso pour s'abonner massivement, et ok, si place va commis, s'abonnez-vous, ok, tina cloche à notification, comme ça, partout aux là, et ma vidéo, et comme le kaka, voilà, j'allais vite à saluer donc les prêteurs de cette chaîne, donc Roni Malundama ainsi que Yannick Malundama. Kaka ndenge zalaka debozo mona bongo devant les petits écrans Watakine 24 les lions de la presse congolaise, votre humble représentateur, votre humble serviteur, c'est de Watakine 24 les lions de la presse congolaise. Voilà les lettres toza bongo na week-end toza samedi mokolo ngula lera bana na ye kaka ndenge zalaka tozo zonga na ba site oyo bataka ya 9e G ya francophonie awa na Congo, précisément na capitale na Kinshasa. Tozo zonga totala yango après francophonie et baby te bazo landela yango kaka précisément nde bozo mona nga na za na pont Matete oyo bozo mona wana za route ya oyo ke bongo poids lourd wana ke bongo poids lourd bozomona ke bongo poids lourd na sima ya artiste Safu eza bongo Matete donc voilà artiste Safu cause la kuna likolo kuna kolona voilà nde bozomona ndenge wana donc tozokende siko na place de l'échangeur tokende échangeur après échangeur tokita na Tata Raphaël après Tata Raphaël tokebona na stade des martyrs et siko wapi et Félix Oazio kazo nongwana pe azobeta mindu ne lelo kaka ndenge zalaka. En tout cas abonné na biso ya Podcast TV bo s'abonner massivement kota l'émission tina suka tant vidéo comme elio et zwango partager pe na baninga misuka ndenge zalaka. Merci nazo kende sikoyo vers échangeur parce que kuna pe site ya francophonie zalaki wana TVZ Radio T TVZ Radio T Podcast TV Anemakam. Merci. Donc voilà, nous avons quitté Siko vers échangeur. Nous avons quitté Siko vers échangeur parce qu'il y a Bisso Podcast TV et Neto Bariminoka TVZ Radio T TVZ Radio T. Tout le sabino pena ba image net na film. Ndenge zala kaka. Donc Siko vers échangeur. Toyeba Babiloko ba bongisaki na place échangeur. Est-ce que bazo batela ngo pour francophonie silaki déjà bazo batela ngo ou pas après wana na rolongwa na kesu 20 ex Tata Raphaël pardon stade 20 stade Tata Raphaël ex 20 et puis na kena bon na stade des martyrs le loza week-end mukolo ngulu lera bana na ye
bapara babimisa bana bango lelo bapara babimisa bana bango lelo bozomona naza likolo naza vraiment likolo nazokende vers échangeur naza toujours na pa matete awa nazokende vers échangeur ya biso podcast TV awa nde makambo voilà donc nazokende nakasa bino échangeur est-ce que eza kaka bongo to ekomi na bosoto to ekomi na salikte là je sais pas tokomana wana tomona siko place yango est-ce que bazotetenir yango kaka bien kaka ndenge ezalaka bakara bozomona euta na nsima na nga ezeuta bongo cangu ezeuta cangu bakara wana ezeuta cangu ezokende na centre ville bazokende ville bakasavu victoire kitambo par-ci par-là parce que toza na week-end yango tozotambola. En tout cas, un grand merci à Montréal, l'artiste Coco Safou. Il fera vraiment le travail. N'est vraiment zalaka. N'est vraiment zalaka. Yango tozo tambola. Parce que biso awa, bah j'ai goûté zalaka. Donc et puis voilà. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, maintenant nous sommes dans la place des échangeurs à la ville professeur Kinshasa et échangeurs na biso tout ça bon on a commune à limité à Pezaki na site il y a francophonie la site à francophonie et on se côtoie awa toyeba après francophonie ndenge ba traiter naki est-ce que musala ngo ezo continuer kaka bopeto ezo continuer kaka yango toye awa et pour que tout la qui sabino parce que TVza radio T touye to sola na bandeko o basala rapena awa o basala musala awa ba entreteneur awa place de l'échangeur précisément dans la commune délimitée place de l'échangeur bozomona bino moko tout refaire la biso ya kini yango tout refaire la biso artiste ça faut de langa échangeur tout refaire la biso ya kisasa yango bozomona oyo bozomona yango wana na Londres pe basa pe na stati na bango na Belgique na Congo Brazzaville et partout dans le monde entier donc voilà yango wata kini 24 le lion de la presse congolaise asaki bongo likanisi ya okita awa donc le quoi to zape week-end ba marié ba ebele baza awa ba ko fêter bongo ba ko célébrer pour libana na bango awa na place de l'échangeur bozomona neti wana maman na biso aza marié à Bali a komi marié a boyi sima ndako a boya koma sima ndako ka ndenge zalaka misu banga pe okenganga ba photo na bango place wana ba mituka wana ezouta bongo ville ezouta matete ezokende changu miso ezokende ebaluka boye kende victoire ba mituka bozomona e ozoleka leka wana donc voilà tout ça c'est awa place l'échangeur et tout cela artiste ça faut que vous aurez pu bandeko ba telemi wana voilà vive les mariés parce que tout ça week-end mokolongula liaka mwana na ye saba otobenga bongo saba le week-end donc voilà kaka ndenge zalaka merci beaucoup si vous juste après merci et voilà ndena bien na bino et tout ça na place de l'échangeur l'autre fois bon mona nga awa na yaki dimanche ezaki bongo le 6 août ezaki bongo dernière journée il y a 9e GR francophonie awa na mboka na biso Congo et bon nous les Africains ezaka ndenge nini soki bapaya bazoya to bongisi après retour na bango to kotika nka ndenge wana regardez même la place à cinquantenaire non kende pe wana place à cinquantenaire aussi gare centrale c'était pas comme ça à l'époque tant ba bongisa kango ezaki bongo te et là c'était au pouvoir de Jikaka Joseph Kabila Kabange yemta bongisa ki gare centrale et puis na place du cinquantenaire wana
car ndenge zala le to comme mona bato ba kanga ba photo place wana et puis voilà le sikoyo tous on a 4 sites place de l'échangeur tous on a Inikin tous on a Tata Raphaël et puis na stade des martyrs on a un siège social to que ne peut kuna to comme pe place wana en tout cas bande ko nga ba congolais te ba ko batela ka ba bijou na biso parce que soki okeli banda otiki ndako na yo okeli banda tango ozobebisa place wana eza mabe makasi baretraité mbala moko bon je sais pas comment dirais-je na le bon lingala un moment salité mais regarde ici tala awa en tout cas bopeto ezo continuer kaka na place de l'échangeur awa ezo continuer tozo kende pe na stade Tata Raphaël ex divama tokoma kuna na laksta bino esika wapi ba site ya francophonie ezalaki bozomona ba marié bazobala awa pardon baye kosala mamula bango awa et ko célébrer libala na bango na place de l'échangeur. Donc voilà. L'autre fois, j'étais avec les bébés place. Alors si ça fait au cause de la place s'il te plaît. Place bala bana sakana ezaki awa. Mais na kamona moni libanga place wana koto su libanga. Bon, voilà, vous voyez là, devant nous, Patrice Emery Lumumba, premier ministre Yamboka na biso Congo. Le 17 janvier 1960, paix à son âme, Patrice Emery Lumumba, bozomona statine yangwana, place au bakuna minu na ye. Congo nzambe na ngai nzambe Congo peneza passe to sunga peka bato to sunga kaka ya biso podcast TV c'est la scène de référence jano ekiti to ya chômage na ville province à Kinshasa tale lo seda wata kini 24 kotoku na za sute na suru awa na podcast TV. Nazawa. Après awa, nazokende bongo 20 après 20 nakena minule ya papa na biso Félix Oise kwa mkwa bongo. Bana matete bazan déjà mobilisé au sakana gusti. Donc voilà. Merci beaucoup. On se voit juste après. Merci. Voilà, très short net et puis abonner na biso noso ya podcast TV en tout cas vous s'abonner massivement kaka ndenge zalaka. Voilà, tout ça na place de l'échangeur. On a limité et tout à coup organisé bon 9e à francophonie à Mboka na biso Congo. En tout cas, félicitations à notre président de la République, à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici qui est le gouvernement congolais tout car ndenge zalaka. Mais après tant que ça 50 ans il y a indépendance na Mboka na biso Congo cinquantenaire tale ndenge koma Gare centrale, t'as le ndenge koma. Il y a un autre zongi siko na ba site au bataki ya francophonie. Est-ce que bazo continuer ka toujours ko bongisa yango après francophonie? Il y a un autre ye to sola. O bozo mona bongo DG numéro 1 au bazo bongisa vraiment na moni bo peto awa na place de l'échange en tout cas félicitations à eux. Félicitations vraiment ka ndenge zala mote papa. Mbote. Comment on a Grâce Makelele. Grâce Makelele podcast TV qui était bien lelo et pour que tout cela ndenge évolution zokende. Ouais, évolution zokende nango bien, très bien. Je crois que quand ndenge bozomona toza na dernier jour na biso toza Ekisa Clean Service, société à nettoyage. Tozala ki na contrat na francophonie pour la propriété à site avant, pendant et après ba activité. Les lois ali bon date na biso ya fin ya contrat na biso
esengelaki to ndenge totiaki yango propre avant baactivité banda esengelaki mpe totika yango propre après baactivité. Donc baza na nyongo na bino te bapesa milo ya mbongo avant et puis na suka bapesa milo na bino. non wana kuna toza problème te, kuna tosololaki bien sans déjà c'est bon. kuna toza na problème mon côté. Merci beaucoup. Qui ça la propriétaire c'est nous Klein Service. Et ça ba mindele to abisoka ba congolais. Non ezali kaka idée ya congolais moko avandaki ya meki koluka komema structure moko ya nettoyage professionnel na kati ya mboka na biso. Je le salue na passa eza madame Putu Bolumbo Ekisa Nadine yende mutu apensaki na komema société moko professionnelle na cadre ya domaine ya nettoyage. Tozali wana na cadre ba événement ya boye tout ça, donc toza un peu partout, Merci beaucoup. Bino contre si lelo loyebo za sute siko bande ko balinga ba ota bo soto neste ba parents mingi zara mingi weekend toza lelo saba ba parents ba mingi na weekend conseil no opesa bango pour que ni na biso tika la ka toshu na bopeto. Non, nettoyage na domaine nettoyage basala ngote pour un moment et pour un moment bo arrêter botiki ko sala nettoyage. Service à nettoyage ezali lokola kaka mutu aliaka tous les jours, lokola mutamelaka tous les jours, eza lokola muta sokola kanjoto na ye tous les jours okokolo bateke no période no sokola te. Donc ezali bongote aussi longtemps que service moko ezalaka continuité awa pona kobate la propriété ya site oyo bosote kozonga kaka matite kokola kaka basache ba plastique tout ça ekotonda kaka. Donc nettoyage ezali eloko moko oyo esalamaka continuellement. Donc lelo bolamuki na tongo ndenge kaka directeur aye na bureau na ya bandi kokoma ndenge pe kaka baje nettoyage bakiti na terrain babandi kosala nettoyage propreté ko kombola ko ramasser tout ce qui est déchets ko tia na poubelle et puis ko continuer ko orienter batu keno na ba site ya bo. Il ne faut pas jeter ba déchets na mabele tout ça. Donc propreté nettoyage ezali loko basala ngo na ba période te eza eloko o il faut sala ma tous les jours. Là pendant ba activité bomoni li ezali propre awa pe parce que lelo tozali susu wana place ezo continuer kozala propre, mais après biso bon wana ezali sous biso te ezali ba responsable ya site l'état tout ça ndakoki kota la continuité ya propreté na ba makambo oyo asali place babimiseli bambongo tout ça wana ezali sous biso te. Biso en tant qu'entreprise soki ba pesi biso marché keno place o ezala kaka toujours propre tozali wana toko répondre toujours présent pour que nos places continuent kozala propre. Merci beaucoup. En tout cas, te félicite bino makasi vraiment. To moni na début depuis le 28 juillet et puis ti ndeto comme na août awa. En tout cas là ba site nyonso. Bino po bozawana, te bozaka awa na échanger. So tozwa ki ka site échangeur, société qui sa clean service, tozwa ki ka marché ya échangeur, yango to s'occuper kaka na échangeur. OK, merci beaucoup. Lelo pourquoi tu comment mona place ya cinquantenaire et comment bosoto et puis na gare sanitaire comment bosoto. Pour ninte boko bisape likanisi ya ko poser kana bino na gouvernement congolais bazwa bino vraiment ba bino ba site nyonso o za pona ko bongisa mboka na biso. Non, biso tozali wana tozali ouvert ba adresse na biso ezali ba coordonnées na biso ezali tozali wana tozali ouvert. L'état soka amoni ke non ako intéressé biso par rapport ya prestation na biso akomona ke non tokoki toza capable même ya ko gérer ville mobimba Kinshasa na matière ya salubrité to ya entretien tout ça. Donc nous tozali wana tozali entreprise moko sérieux. Donc tozali wana ba adresse na biso ezali wana ba coordonnées na biso ezali wana mutu nyonso to ko approcher biso toko sunga et toko répondre na besoin nyonso to aza nango à ce qui concerne nettoyage entretien tout ce qui est propreté. Donc merci beaucoup. Serge Mnezabi siège na biso tozali bongo na lac Mwero 279 na commune ya Lingwala non loin ya 24. Donc avenue za juste en face à maison Schengen, siège social siège na biso direction générale na biso ezali wana. Vous avez numéro de contact bato la biso ba ko benga bino pe pas. Ouais contact ezali 085 20 22 445 so bengi okozwa ngai moko direct soko zwinga ite okobo benga na numéro wana ya liboso ezali numéro ya ye moko patron na biso
yende kolo vision kolo makambo nyonso to biso tozaka batu ya ko sala ke non vision na ye ezala ekokisama par rapport ya oyo akanisaki nde esali ke biso tozala wana numéro ya likolo wana bomoni na pano na biso bobengi yango directement ye moko patron na biso moto akoyamba madame Nadine. Merci beaucoup. Bajar a bien beau foot, bon bien pour le Congo comment ah non, en tout cas déjà ce qui bokoti approfondir ya société na biso na ce qui concerne nos agents bo trouver makambo bomo na tata na société moko nettoyage. Déjà rien que pour le travail d'ici pendant la période de francophonie, tous nos agents basés na contrat par rapport au nombre de jours au travail agents na biso baza toujours baza na assurance ya maladie, baza na assurance ya risque à vie. Donc ndenge zala ke no lelo agent na biso akufi to suka kana okunda ete et puis to sombi cercle esili, c'est-à-dire société assurance oyo aza partenaire na biso ko dédommager ti famille ya agent na biso. Donc de ces points là en tout cas ba agent na biso to yebi nanu ndenge nini ya prendre soin ya ba agent na biso. Ko benga ta agent mo to so na pe ba mo na epé agent mo est-ce que agent mo akoya te ba mo na epé même mo na pas agent moko. Donc OK. OK. Merci beaucoup Papa Théo, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien. OK, merci beaucoup ndenge chef Otsuko-Loba. Awa okobaksa nini ndenge chef Otsuko-Loba. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Nakobaksa ke ekisakline ezali société ya nettoyage. Toza vraiment prêt ya koyamba ba activité nyonso bokomi na biso. Tokosala yango to participer na ba activité mingi o dakoyi kotanga te na minute oyo. Mais na kanisi site ya échangeur bomoni ndenge ekomi bokotala ngo na bilili bomoni ndenge ekomi ekikisa clean esali musala ya nettoyage ebongisi vraiment site ya échangeur toza wana pona koyamba ba partenaire nyonso bakoya pona musala ezala na hotel ezala na bandako ezala wapi ekisa clean eza prêt pona ko rendre bino service. OK, merci beaucoup. Est-ce que convenez à quitter sécurité vous avez ndeni vous avez bien sécurisé? Oui, tous allez bien sécurisé, vraiment sécurité, vous allez bien affecté, bata sécurité. Basali Moussa na bango ndenge segeli problème mo l'équité, vraiment tout ça Moussa na ndenge kimia. OK, merci beaucoup ni nokolo bana gouvernement congolais et puis na chef de l'état. Merci beaucoup na kosenga na papa na biso président de la République. Soki moyen zali akoko songer pe na ba ONG na ba société ya nettoyage na kopesa bango ba marché pour ba bongisa ville ya Kinshasa. Même Congo mobimba tozali prêt pour na kokoma na ba site nyonso pe na ba province to kosala musala. OK, merci beaucoup tokoma timba province pour na kosala musala kaka ndenge zalaka. En tout cas, je demande au gouvernement congolais ainsi qu'à notre président de la République son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas un grand merci à vous et nous vous allons kanisi bongo ya kosala bongo 9e G à francophonie awa na mboka na biso Congo, précisément na ville province ya Kinshasa. Boni ba entretenir ba bongo ça tala mai c'est ça vous olanga mai bomoni mai oyo kalamingi te zolimwa nango mai oyo zolimwa nango kalamingi te bazo bongisa ngo déjà bazo longola ngo déjà ka ndenge zalaka chef mot de la fait koza ni pona moko alelo. En tout cas merci beaucoup na ndenge bo approcher biso pona sango na biso eyoka nempe partout tozali wana tozali disponible ba coordonnées na biso ezali wana bokoki ko joindre biso nyonso to bolingi tozana pona ko répondre na ba besoin na bino nyonso to etali nettoyage quel que soit na ba événement partout tozali wana. Merci beaucoup en tout cas toujours tenant il y a biso podcast TV bo s'abonner massivement donc voilà et tu ko sur la bonna bato bazo bongisa place d'échangeur. Et qui ça? Clair Service. Et qui ça Clair Service? En tout cas, un grand merci. Et tout ça vraiment na gouvernement congolais côté bango maboko côté bango coup de pouce et pour que bakene liboso kaka ndenge zalaka. Merci beaucoup. Et toi ce qu'on appelle des échangeurs. Na longo awa, ne na longo awa. Na qu'est-ce que yo? Vraiment. Tata Raphaël. Na ko masko kuna total la pendenge misala sama na Tata Raphaël. Parce que échangeur ah déjà c'est bon. Ah déjà c'est bon. Na ko masu Tata Raphaël. Après Tata Raphaël, donc est-ce que martyr, malgré que tout na biso
muka bongo Félix Wazé kaso beta wana mais total pena ba site wana stade basket arena et tout la noka ndenge za la car merci. On se retrouve juste après. Merci. OK d'accord donc voilà très honnête il y a Bisso Podcast TV donc il y a Bisso Podcast TV de votre chaîne de référence car ndenge za chaîne longo li pena to ya chômage na ville province à Kinshasa et pourquoi pas aussi à Ramboka la Bisso Congo car ndenge za la voilà tu observes bino tokoya totala après francophonie bah si tu ba bongisa ki wana est-ce que ça bongo te ba comme bébé sango déjà ndete mona en place il y a cinquantenaire et beba gare centrale et beba ya kusaka na kutu et tout bon on a la place d'échangeur bon on a ba image na 20 mai en tout cas veuillez nous excuser donc na 20 mai ba bi que non ba image moi ba je suis ba image exacte après francophonie pour ba so bongisa kaka ndenge za la voilà esika bozo mona o nazawa nazana palais du peuple notre palais de la nation palais du peuple nazawa palais du peuple bozo mona esiko wapi ba député provinciaux pardon ba député nationaux ba lobela biso esiko ba sénateur esiko wapi président pa yaka awa ba kobenga yeba interpeller pa yaka awa pour lobaka ndenge zalaka pe ba tsaki site ya GR francophonie ndenge zalaka kaka bozo mona bongo awa nazana palais du peuple donc voilà palais de la nation palais de la nation palais du peuple. En tout cas, un grand merci à notre président, le défunt Joseph Mobutu Mutozabanga CCCO. Atikela biso vraiment bijou na biso kaka ndenge zalaka suivre boulevard Triomphal dans un triomphal liboso kuna eza bongo 24 na simananga kuna toza na na sima kuna toza na 24 oui et puis boulevard oza eza bongo triomphal kaka ndenge zalaka en tout cas ça les pena bien makasi parce que biso toloba TV za radio te TV eza radio te après siko tozo kota parce que le toza samedi mukolongulo lera mwana ye tozo kota sikoyo na salle de martyrs de la patrie de ville pour de Kinshasa kota la bongo mindule ya mukwa bongo président Félix Wazé quoi ya vena biso via bia tabata batoni bayena bango te mais histoire tikala ka kino beta pesa de martyrs ba gesta ki ba kimi ba stade implay ba kimi ba longwe ba keyi ba kimi so via beta le spectacle awa abi to beta fimbu voilà notre palais du peuple yango zo le bela biso ba députés nationaux et ba sénateur en plus c'est donc institution biso nyonso evandi awa ache ça faut cause langa ba mona pena ndako pena ba mona pena lupangu na biso et puis na palais tande batonga yango palais du peuple to pusana ba mona yango en plus c'est ba mitu ko bozo mona ya transco wana ba mitu ko ba norme ba athlète parce que ezaki pe site ya francophonie mindu le betaki awa berité watane ba betaki awa ba jibe pe na ba betaki awa maître Gims le roi de la forêt Oranson na betaki awa ainsi que Fabricaz Maestro pa betaki awa ba Gesma wete donc voilà kaka ndenge zalaka to laxi bino palais de la nation awa ne sika tukomaka ndenge na yena podcast TV mibeko to sinet na film tozo kota siko na salle des martyrs to laksa bino comment évolution ya mindule ya Félix Wazé quoi et en tout cas un grand merci à Montréal l'artiste Coco Safou l'artiste est très talentueux un grand merci à vous et pourquoi pas saluer ingénieur Dobasadisa donc Dobasadisa next la carte tozo kota siko na salle des martyrs donc c'est bien sûr parce que kuna des sièges to koma wana TVZ Radio T il y a Bisso Podcast TV ensemble pour toujours jusqu'à la solution merci. Donc voilà tout ça ce qu'on a dans le stade des martyrs de la Pentecôte et il y a Kinshasa et donc Karaneng Zalaka voilà tu aussi parler de aussi bon échanger après tu parler des peuples tu l'axi bino kaka et nengeza tout ça ce qu'on a dans le stade des martyrs lelo mukolongulu aliaka mwana na ye
week-end saba na minule ya papa na biso Félix Oise quoi moko bongo l'homme fimbu boka moite batu bazala bango tema ya lobi ke non a robeta nega stade Marty batu bakota te l'essentiel comment on peut côté na liste ya batu babeta stade Marty. C'est pour cela nous les presse aussi nous venons yango toye kaka ndengeza to sona bana matete bomoko baza déjà wana donc matete bomoko voilà tozana bana matete na baye déjà ko soutenir leader na bango mote comment je suis makameza ekendeni amaka kitoko na be père na ba tonisa stade e buka na le buka na o basala mukie o biso sala le buka na penda wase ko abuka stade abuka ngo o salama so biso sala le nyonso bazomona milongo ezate wabilo mukie misuko ya déjà muteje makasi misuko ya muteje makasi ndabo lelo omona. OK, merci beaucoup. Donc lelo tozomona kaka ndengezalaka. Donc bana matete baza vraiment tellement nombreux et pour soutenir leur leader. Et en plus un grand merci aussi à l'artiste Fabricaz Maestro ainsi qu'à Héritier Watanabe balancer ba message na bango et donc bana wenge ba bike no ba wenge men boya ko soutenir bongo culture pays vie kaka ndengezalaka et ça la pena bien makasi parce que toza biso tout ba congolais et ko ça qui tourne makasi toza ka te que non naza fanatique ya leader bo naza fanatique ya leader bo non toza biso nyonso ba congolais alors il faut que pesa pena coup de pouce top message moko ya bien na culture na biso et ko ça pena bien makasi kaka ndenge zalaka voilà toza mona bongo on est britannique bana matete baza pe na kandaka ndenge zalaka mbote papa poso esalinga bien toyo soutenir père na biso ya matete ya batandu waze quoi toyebele biso bana oni na président na biso Raphaël Kibuka tel biso 275 transco combien 275 transco oyo zoya na kati kuna na bida makambo za kalme to sepeli to soutenir père na biso ba bonne chance ebele kaka nde ba fali batondisa ki biso be père na biso matete fois2 stade et Bukana fois2 héros déjà tozomona milongo ezate bon na kati kuna de makambo déjà kalme bato za déjà belé c'est que kuna na kati toni déjà tiens qui place 35 places biso te 35 places d'Etikali o biso to kota poto tondi sa to clôturer mutu so akota te. OK, merci beaucoup. Message de lancer na bato ba critiquer Félix Oise quoi. Bon bato baloba na bango kaka bato baloba mukile sama pona liloba mais bayebi o baloba te mukwa bongo ayebani azape amoboye to pesera ba bonne chance Toyota la kande ba actu sale la biso to sepela et ça be ba o batikali pasi na mutema banyonga so banyonga me matete yango wase kwa mwa matete na sepeli mi déjà bien na nga yango ya oyo ezakisa mukongo pole na asepelaka mwa mukongo ekata na te mpona mela yango. Merci beaucoup. Koko safo kozolanga kisi oyo kisa mukongo mutaye aye stade na kisa mukongo. Merci. OK, merci beaucoup. Obeta bon ni obeta borna beta botala ka banzungu oyo bobando lambela biloko na bino omoni nzungu oyo esikisaka biloko ebelisaka pe biloko etombolaka ekitisaka tala ko to bosuki nasomi bien na me kopera aketeka na libanda okotino te nasomi ki de bieti osomi bien oketeka na libanda nasomi bien na koti na kati be kopeza te mais eloko vena ko c'est que yo singa mutu na yo te ya mboka ozo singa mutu na mboka te papa nino ko loba ngala ngina selo moko bor mo ya ve ezomela senga mona yo ponge liboso batu batonga batunaka bakona moto landu Claude moka vasa ba rumbebele vasa ba molroba bonne nuit chérie mon bébé oh là là bien naza motema ya chimie oza bolingo Mustafa yo mema ngai motema yo mema ngai ifu na banda yo na A yo sukisinga na Z pona nini bablo loraba
bachan lokola bachan lokola amour bachan lokola je sais que les bateli baya bazobeta bango na municipal la machine bateli baya eza nango kaka kozalaki ne lobi na tozalaki ne G-Sac na samba na njili koto basali baka kwatiki na ngambu ya njili bando osala suki na mwe loko mo na lakso kuna biya vie alinga lela baba misala bitumba babetanga mais na isi bango ozelo te papa da papa tika ngambu na saki na ye tala lelo mo na concert ni ana suki mo bakangi ya bulibuli ba osala biso to saki wana. OK, merci aussi merci. Donc voilà tout ça suko awa na nzungu ya ma famille ya biso podcast TV en tout cas tokota rapena partout car ndenge zalaka tout ça suko awa na nzungu ya ma famille et siko wapi j'ai à francophonie les kaki 9e j'ai à francophonie les kaki et bozomo na tipena ma tambe na awa tomoni bazo tenir en kitoko donc babongisa bazo bongisa da babongisa ki bazo bongisa pe kaka bazo landela ngo pena kaka ndenge zalaka le long de la presse congolaise wata kin 24 to yesi koyo tolanda bongo minule ya muntu azabanga Félix Wazekwa bala matete baye vraiment mais Congo vela biso fa tikanega ve fa tikanega mais to ebite ba spectacle to mona to ça déjà 15 heures mais ba vidéo zawa artiste ça faut que zolanga ba vidéo wana ba vidéo ça vraiment tellement nombreux mais félicitations à notre président et leader na biso ya mboka pe artiste et musicien en tout cas félicitations et atiki pena kombo na ekaka awa na stade de martyrs de la Pentecôte vraiment en tout cas félicitations et na mukwa bongo l'homme fimbu en tout cas ça bien makasi et ça bien makasi parce qu'il y a alobaki déjà va etonda te mais l'essentiel que na beta ki pe na stade de martyrs na beta ka pe na stade de martyrs nde tout mona ba Weranson ba Koffi Olomide ba Jiben Pena ba Fally Ipupa ba Héritier Watanabe. Donc voilà, et ça vraiment courage. Oh Félix Wazekwa pesi na baptiste au suba tikali bako beta pe mindu na bon awa et ça pena kitoko makasi. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci. Donc merci beaucoup. Donc kanya ben na bino to uti bana to solina batu bato balinga Félix Wazekwa donc mukwa bongo en tout cas un grand merci et puis ba félicitations belé kaka ndenge la voilà. Toi ce qu'on a na kati na terrain vraiment na bouche autorisée. Bouche autorisée. Litoya Mokonzi, lui il s'appelle le professeur Tournesol. Bana Tchong, on a vu que Boyebi déjà, bonjour prof. Ouais, bonjour, c'est un grand plaisir pour moi. En direct et stade. Donc, plaisir ça vraiment partagé, surtout dans les fanatiques qui sont déplacés un peu partout pour adhérer à un stade, pour vivre bongo, qui tire pays via live. On a vraiment level up. Merci beaucoup. Comme déjà 15 heures, mais la place vide est tellement trop. Est-ce que marketing est ma capacité ton dengue? Non, moni hier déjà, Batunos Baebi, le phénomène à la guy à Pasta Walesa, le temps à venir au stade, le temps sous Soebi, le lieu à samedi week-end. Le temps, tout ça, la permutation, et bien, Simon a mis en place, ça la balance, en plus, le stade peut aller un peu sale, le temps, balayer, embouteillage au fur et à mesure, tu vois là, il y a au rendez-vous, pour au monde à Michael Jackson d'Afrique, revivre pendant, nous monstres, le lot comme nous ensemble, nous toujours sauter à CP là. Merci beaucoup, mais le tout le monde peut, play, je sais que tu peux, bateli baya, taper na chango, non, moi je suis allié dans solo à bateau bazar nabiso longote pour le 100% événement mondial et baniki. Parce que bazar bana na fois nga oyaminga pona makambo wana ti. Lelo ali journée renommée internationale pour la jeunesse. Et on a lancé appel pour na ba jeunes nyonso baza déjà wa ne bazolongwa besika bazali pour ba vivre qui tira pays au grand complet. Donc on a signé bon déjà merci P déjà
na artiste o ba soutenir biso de loin ou de près. Merci peu déjà na bateau déjà ba sombe ba bien na bon live streaming de ba beta bongo rdcplay.com na $5 pour bolanda déjà événement oyo en direct et sika bat ba ali na États-Unis, ba France, ba Allemagne, partout dans le monde. Donc voilà, actualité zawana. Donc actualité ça ka ndenge na ensemble là déjà pour déjà prière et déjà exaucé, ndenge bat bazo ya déjà pour ba mona la bonne musique ba revivre né dans le ba toujours musique ya ba force note il y a pollution sonore ba mona pena qui tira pays vie à chérie annonce. Donc voilà. Okay. Merci beaucoup. Le quoi c'est déjà na Koffi Olomide. Est-ce que y a pas quoi bo éviter qui est non, l'artiste déjà va suivre empêchement pour moni quoi d'accord à man Koffi Olomide son embellé. Donc azana moi empêchement pour le lo ali journée à moi na emo fabali sanami kili. Donc on moni peut apporter des exercices pour na ba kitiver. Donc yangwa no moni azumo empêchement wana. Mais dans l'ensemble, musique continue pour l'artiste au bazar, au Zénith, il est là, Robert Tanabango, Kalate, Bomo Nabango. Donc, tu as un abisso ensemble. Quoi. Merci beaucoup. Là, c'était le professeur Tournesol. Donc, la bouche autorisée, il y a Félix Oazé, quoi. Donc, Moukwa Bongo Karanenge Zalaka. Donc, Yepena, Azali Toyi, Yamokonzi. Donc, comme directeur marketing ainsi que, et puis par tes paroles. Mais, biso tozaka basongi songi nazokota na kati wana nazokota na kati bozomona vide kosakana te mais toyebi nzamba sunga kaka ndenge ezalaka voilà tozokende bongo sikoyo na place l'artiste et musicien King Pader, en tout cas félicitations, et puis na Serge Kiseke Kes Motor soutient l'artiste musicien Félix Oazekwa, en tout cas, et ça le peine bien. Donc, monstre d'amour au stade de Martyrs de ce samedi aujourd'hui. En tout cas, et ça lit bien. Bah, diaspora, là où que vous voyez là, côté Mokonzavandara, côté Bomona Mokonzavandara, ils ont un kuna. Côté Mona na j'ai francophonie Mokonzavandara, ils ont une place là. Il y a biso podcast TV, ils ont radio télé, bah simanda, biso côté à peine partout. Bozomona tozawa. Serge Kiseke Kes Motor, mwana changu. Donc tout ce qu'on est quand on est là voilà. Au cause de la banderole wana. Serge Kiseke Kes Motor soutient l'artiste et musicien Félix Oazekwa, monstre d'amour. Donc au sein des martyrs en tout cas et ça les pénal. Bien makasi nenge zalaka. Bonjour. Bonjour. Bonisa. Oui, ça va. Vous soutenez Moutunabino, vous soutenez à 100% mais tout le monde va vider les guitres. Vide des alatés, pourquoi? Parce que même on est déjà 15h. Non, na sola minga ba benganga parce que ba misusu ba yebika ke invitation ba na pardon na billet ba komi 15h. Yebika comportement na biso ba congolais petit to la nango 15h mutani ngaya 17h. Misusu ba benganga meto lingo longwa mais bolingo longwa nde nini billet ba komi 15h. Bon, mais j'espère que stade est otonda. Ouais. Stade est otonda. Okay, merci beaucoup. Et pourquoi vous voulez seulement soutenir Félix Oazekwa? Bon, ngai personnellement na soutenira musique. Donc musicien nyonso oya sala musana malamu na soutenira ye. Neti vieux nanga de la forêt tout le temps tous ala déjà. Donc on a kutu ya lobela te. Vieux nanga Félix ndenge moko, vieux nanga Karmapa ndenge moko. Presque ba musicien nyonso na soutenira bango. Donc ndo omoni oyo. Mokolo mona sous stade ya mutu mususu. O mona ka Serge Kiseke Kes Motors azo soutenir ka. Donc côté wana sala à l'aise. Ndito mona peta musozo ozolingo profiler pe na chang wana te ngakutu basenga yango déjà mais ce n'est pas encore le moment mais basenga yango mais vieux yo boyebote ce n'est pas dit que mutu il faut profiler te biso to lia pe na ba marque mususu soki un jour eroya pe na bande mususu mais pour le moment on n'est pas encore là tozana pour nous soutenir artistes musiciens artistes comédiens ngana partout mais bande na bino ba journalistes bango tout yo mozo mona tozala na bango donc problème exact. Merci beaucoup. Message européen, ça va minimiser le concert. Il y a Félix Oazekwa, notre leader. Pourquoi minimiser? Pour nous, les bandits. Donc, on a ceux qui sont en direct, tu es en direct, oui, na podcast TV. Oh, nous sommes en Hollande, Baya, c'est la musique qui est en haut. Baya, la musique. Et la musique, c'est la musique non. Musique, il faut boyer nan boyoki. Musique, mutabeti, botali spectacle, ndé botali plein.
soki ele bongo te bango badéfinir miziki kaka na ndenge ya plein mais nayebi ke balobaka na bosa nde baloba wana d'une manière agréable donc eza na ndenge nango badéfinisa miziki donc mpo na nga Serge Kiseke Caisse Motors nasi bomona babanderole presque kisasa mobima banderole eza wana pene eza partout namona ko pe na Kimbuta wana base Al-Qaïda nga ya Kingabo nga za njili mais naza na base na Kingabo base Al-Qaïda donc bomona wana bazo se préparer bango tout baoya na base ya njili baoya base ya na Sainte-Thérèse wana na Zanzibar ba changer la couleur à Zénith bango tout ba mobiliser faut baya na Kimbuta place na mona banderole na kwa wana na za ya robomba te Serge Kiseke Caisse Motors atie banderole na Kimbuta atie banderole na entrée ya biso ya njili ya quartier 1 na tie banderole na Sainte-Thérèse na base Zanzibar na tie banderole na Al-Qaïda na Kingabwa na tie donc na bando tangelo yo na tie banderole na Banunu na tie banderole na Tomba na tie banderole na Kisenso na tie banderole quoi encore là ce qui na beau sanité les Mbappé côté naza partout nga na soutenir mutu nyonso sa musala malamu ana soutien Serge Kiseke Caisse Motors même bilo pe bona soutien langa okay, merci beaucoup Serge Kiseke Caisse Motors en tout cas c'est le bien makasi ka ndenge zalaka Total biso moko TV za radio te TV za radio te merci en tout cas tous féliciter toujours Félix Oazé quoi c'est parce qu'il y a le bas qui ata batu ba continue bango 5 mais l'essentiel qui atika pe kombo ngape na betaka na sa de martyrs merci on se retrouve juste après bye.
un spectacle riche en couleurs. Un spectacle extraordinaire. Avec le Michael Jackson d'Afrique, le monstre d'amour. Évidemment, avant qu'il soit là avec les experts, on applaudit pour le monstre d'amour. Avant qu'on applaudisse pour l'amour, s'il vous plaît, si vous allez. On est là, nous on entend, on est là fidèle au rendez-vous. Ça dit la vie est partie au plus rapide. Ah ouais. Et à ceux qui se lèvent tôt. Évidemment. À ceux qui sont là, tôt donc ils tombent au ben. Alors, mesdames et messieurs, on vous a promis qu'aujourd'hui, 12 août, ça serait une journée extraordinaire avec celui-là qu'on appelle le monstre d'amour Félix Oasekwa, qui, à sa manière aussi, va essayer de griffonner quelque chose et son nom va rester dans les annales de ceux qui ont eu à prester au stade de Martyrs de Kinshasa. Comprenez une chose, ce stade est tellement symbolique. Ce stade est tellement symbolique que le monstre d'amour voulait à tout prix livrer son spectacle, que vous puissiez être le témoin de cet événement. Alors, nous allons commencer dans quelques instants, mais avant, vous allez avoir une série d'intervenants qui vont intervenir, bien sûr, pour nous faire plaisir, le temps que le monstre puisse se préparer et qu'il puisse venir nous montrer de quoi il est capable, parce qu'il a promis, il a répété, il a fait des répétitions énormes pour vous faire plaisir. Et Zandé Balubaka, Léo, Joe, Léo. Évidemment, Léo, Joe, Léo, Dauphin. Moi, ce que j'aime dans cette histoire du 12, on est bien les doutes. Évidemment. Le héros de la soirée nous a bien dit qu'il va nous présenter un spectacle riche en couleurs. Moi, je suis curieux de voir comment il va s'habiller. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont le faire. Ah oui. Et pour ça, avant qu'on en arrive là, nous continuons à faire notre balance. Voilà. Pour que tout ça, au point, est en or. Si tu permets bien, évidemment, bien on sûr. évite les bacs et tout avec Maman Naina. Encore une fois, place au maman. Yes.
Le maréchal Mobutu Seseko Kukupendu Wasapanga Mapoko Pona maréchal et ça la salama bien quoi. Voilà Mobutu à Koti. Citoyennes et citoyennes, nienye, nienye, bomba bomba, na panza, na sakola, et ben na sukisa. Batata, bamama, tokanobe, malamu. Jeta badolite, pour femme mon boy ebe. Mon quoi bongo m'appelle, je prends l'hélicoptère, pop, chapa, Kivu, Osaïr, nakina mona bino, bino bomo nangai, mapeto malamu. Mon konzalo bakape, na souke de bongo, abou, maboko bona Mobutu s'il vous plaît quoi. Yetango leka kina nazwaki, Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a là calme. Musée, un message pour la population. Eh bien, vous avez voulu la libération, vous avez été libéré. Je pense que vous devez vous prendre en charge. Organisez-vous, c'est une organisation démocratique. J'ai dit et je vous remercie. Mabo pour la musée. Yepetango daye China rambo zokate Babengi Sikoyo Joseph Kabila Kabange. Un message. Watoto wa mama jambo. Je suis tout à fait très content de me retrouver ce soir en ce qui concerne ces concerts. Primo, je tiens à vous féliciter et continuer à soutenir le Congo. Je dis, je vous remercie. Mabo Bona Kabila Kabange, s'il vous plaît, quoi. Sigo Tozu Fachime! Fachime! Eh, Nazalaga fier, je suis la seule personne, le seul artiste dans la voix Fachi. Mesdames et messieurs,
nous appelons son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous vos applaudissements. Sigo Fachi aye, yo avoir Fachi. Mes très chers compatriotes, je tiens à dire et à remercier même la population. Je pense que de temps en temps, nous devions nous mettre d'accord. Yanda Gimbuda, mesdames et messieurs, nous appelons Léo Sommet, attention que la fachi. Yanda Gimbuda Yango. Bandeolanga Bakinwa. Ilono Lubabino, Oyawa, Olia, Bomela, problème na oti. Ouebake, Nassou, gouvernement de Biloté, Okomana Gentini, Nalobi, Nasuika Deboa. Maboko na Yanda Gimbuda Yango. Est-ce que c'est Nani? Nani? So watu na nani? Watu na nani? Bazongi sena na Kinshasa pour papa na biso sikana na maîtriser fort na été. Dans une nostalgie, papa na biso akenda ki Chikapa. Babengi général Kasongo Kitenge Silvano. Mon général, est-ce que sécurité allait assurer? Yo pas vraiment général. Votre procès est tombé dans le bois. Oui, rapport à sécurité, vous avez fait au Kangaï. On s'est répété au Kangaï. Voilà papa la naï. Et Tigali Nani. Nani? Nani? Fali. Fayoulou. Voilà Fayoulou. Wamatou Molière. Et on reçoit. Voilà. De la star. Oba Nabiso, Maboko Pona Dadi Nata, Maboko Pona Dadi Nata Sala, moi bien quoi. Nana zo autorisation pour imiter ma konzi. Yesiko, ma comédien. Nga ma continuer ma musicien moukier. Aba na fois nani. Boto Kena Malembe. Fiston Saï Saï. Toza wapona monstre d'amour esclave. Message des amis. Ouais, alors pas mettre des attaques, les flammes la mentale, on a stade menti pour la soutenir, je l'en laisse, on a commis, il faut m'aider. Papa, pour la Saï Saï. Donc, bon, vie de loin, il y a Charlie, vie de loin, tout le monde a un stade de martyr. Plaisir dans les lignes. Tu peux me le mettre. Il y a des gens qui ont un cadre de stade de martyr, c'est le plaisir, tu vois. Bon, tu me Bidi Bidi. Papa Bidi Bidi, tout le monde peut avoir message que ça lit. Ouais, mon bon, on a pas de la chapelle. Aïe, pétard, papa, akadoué la maïsa que mon kenyo. Mabo pour la Baba Bidi Bidi, c'est l'armement bien quoi. Alors, donc, ceux qui sont dans Maestro Fabro, hein? Maestro Fabro. Tous années awa, maestro, message. Ça dit, Jean-Lance de tombera jamais. Au papier trop, on vit. Les savants ne mentent pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, Pessanga mène à bien. Yebisanga d'aller avancer. Simba Mouninga Toko Fongola Népanchi, c'est le frère Félix Oazé qu'on a thème dans le quai demande. Simba Mouninga il sait que demande. Simba il sait que demande. Bien aimé, Bible au Biboye, les places Sengaline, est-ce que je peux avancer? Simba Mouninga il sait sans souci. Bible peut,
Maman Tchaliopa, Dolaya Mata, on a même porté César. Natchanini, Natchakwiti, Natame, Nakepa Mama, Achanga, David Robisodou. Tata Pambola biso mabo makasi pona bino moko. Merci beaucoup. Merci Tozana de la star de comédien. Nous avons une grande liste des artistes qui vont prester vite fait. Le temps qu'on prépare toute la technique afin que nous puissions vous offrir un spectacle digne de ce nom. Donc Tozana biso et Lomo avec Kouloutou Nangai propre de Blaison Wanga. Entre chanteurs. Merci. Liango. Élysée.
Donc voilà, nous avons même le débit. Et tous les gens na place ya échangeur. Non, toyoki déjà tolinga to mon spectacle au vers le bagi yango moni, to moni déjà tozongi ndaku po to gagner temps. Mais aussi ça concert tina suka. Te ko si ça concert a problème te mais ça ba tumsu ba gagner temps na moi ba présence toyoki ya to cha présence bongo to ke ba parler. Yo bi ka take moi na matete, ya on a qui na confirmer moi présence na kota. Nebo sale le hotel boy le belo hotel. Non, comme ça, le hotel, ça problème, mais essentiel, tu as un stade. Mais essentiel, sur le moi catalogue, et tant que Congolais, vous avez un concert à un stade de Martyr. Merci beaucoup, Papa Langani, Nako Baksa. Via Betino le bien, présence Samsoka Sali moins bien, Ndeka Toye. Merci Kaka. Mais veut à continuer à faire date. A continuer à faire date. Toleli, biso pena, bandi orchestre Toleli. Merci. Nino Baksa. Bon, on a le banini. Viens alors babandaka la keno. Il y a pas de spectacle. Atonis ça nini spectacle. Spectacle vient tout moni ango en tant que biso bana oni tout spectacle vient sali. Mais continue en retard mais tout spectacle vient biso aussi parler on va continuer avec batou. Et ku félité to c'est pas na veille. Viens la présenter spectacle, c'est pas spectacle ango. Merci beaucoup donc matete bomoko et bana lemba bana ngaba bana njili qui manteke bayaki vraiment dans changu et mwamba funa lukunga bazaki pena awa kaka et ndenge zala ko soutenir bongo orchestre Escrap ya monstre d'amour Félix Wazeko en tout cas à lobby azaki na besoin planter mais ça reste spectacle. J'ai salé respecter donc Ronnie Malundama ainsi que Yannick Malundama monsieur de remercier sur Montréal donc artiste Coco Saf en tout cas un grand merci à vous car quant à moi et Watakini Fankate le lion de la presse congolaise je vous respecte abonnez-vous massivement na chaîne Abisso YouTube il y a Abisso Podcast TV aussi appena kitoko makasi abonnez-vous massivement il y a Abisso Podcast TV bana matete tozawa tozali bana matete tozawa tozali maboko pona Wazeko to s'appelle makasi vraiment c'est quoi biso donc tout ça sur warrior mais to bayi to tsa maboko to soutenir bien na biso donc biso to uti vraiment à partir à Tchangu kuna donc biso ne bana Tchangu nga donc na ba masa na nga to bayi to soutenir bien to e tatara to ye ambuti est grave mais to e ka to soutenir bien donc merci vraiment là Victor Osala malgré tout plein ya na ngote po akumisa peteka plein salama abaki ne spectacle ndem te zala to le liango fort biso ya la baille. Donc, on a beaucoup aimé les spectacles, malgré tout, il n'y avait pas les pleins mains. C'était encore vraiment avec Fally Ipupa comme avait fait des spectacles avec la population, mais malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de plein, mais il y a une bonne spectacle, ça va vraiment. Ouais, tu sais pas, ma casse, c'est un spectacle, malgré plein ça, mais tu sais pas. Merci beaucoup, à la prochaine. Il y a Bisso Podcast TV, Check, abonnez-vous massivement. Et ok, vous s'abonner, ok, tina cloche à notification. Et ça qui toko makasi avec votre humble serviteur, votre humble représentateur. Watakini Fankate le lion de la presse. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause the leki mingi Ikolo na seko lekaba Ute bande bisito benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola mula yo eleke la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koye misangai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleke la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumute pesa nankolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso po na ntina nanga Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya motema Matoye yo kimiswe moni Minga kolobe zate Moteme zate mwe misale monani Minga kolobe zate Touti musika essentiel to komi Minga kolobe zate
ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te